Hey, Mama Kalunga, ozosala nini awa? Na ekolukela boss Ibra. Na mwasi na ya pembe makasi manga po bango balia kaka manga oyo. Oh, Mama Kalunga, John Kapenga na Lubumbashi pe alia kaka manga oyo. John Kapenga? Alika kaka manga oyo et puis Jackie Kabongo na Canada, yepo na manga oyo. Fin. Jackie Kabongo na Canada ebisaki ngai Mama Espérance Mbuli. Yepe alingaka manga oyo. Oh. Kutu pour l'opposition eko malamu koleka. Nzambe ya l'opposition. Pour l'opposition ya nzoto. Kutu gile les bourgeois a conseillé ba client na eba salela kaka manga oyo. Mama Kalunga, John Kapenga na Lubumbashi pe alia kaka manga oyo. John Kapenga? Alika kaka manga oyo et puis Jackie Kabongo na Canada, yepo na manga oyo. Fin. Jackie Kabongo na Canada ebisaki ngai Mama Espérance Mbuli. Yepe alingaka manga oyo. Oh. Kutu pour l'opposition eko malamu koleka. Nzambe ya l'opposition. Pour l'opposition ya nzoto. Kutu gile les bourgeois a conseillé ba client na eba salela kaka manga oyo. Na sule bengo na bibwa bango pe ba client na ye balingaka manga oyo makasi. Mama Kalunga pe Mama Moseka. Oui, manga oyo eza fin. Bon, sisa klima ya Kongo na mwasi na ye Mami Ngoto bateyaki nga pe naliaka kaka manga oyo. Mami Ngoto na sisa klima bayebisaki nga kutu manga oyo bakendaki kolia yango na Corner City epa ya boss Jemmy. Mama na ngai omoni manga oyo bano iti école Cams ya bongo ya pole balia kaka manga oyo. Manga oyo eza fin. Ya bongo ya pole balia kaka manga oyo. Manga oyo eza fin. Mutu soki déjà avait vu sa réputation na yo. Soki asengi pardon, limbisa ye, mais fait ça à distance. Kata ye. Kata ye. En direct de Belgique. Antonium to Anthony. Hey! Things say they white.
Quand deux verbes se suivent, que fait le second? Des secondes se cachent. Le second se cache. C'est la première rendez-vous na bino en amoureux. Nanan. Yo yebisanga nanu, na mwasi na liboso a vie. Premier rendez-vous na bino liboso ezalaka wapi? Moi c'est na liboso a vie ezambongo. Ah! Zolandi munde otoyoka yo. Moi c'est na liboso ezambongo. Ah. Jésus Marie Joseph. Bon, premier rendez-vous na mbongo ezalaki wapi? Na poche. Na poche. Bokuta ni boso ya so na misapino. Asa misapino. Ya yo linga mwasi na vite. Bon, ça la linga mwasi na vie c'est un peu vague. Parce que premièrement la vie nanga moi ça la 5e pinier réserve. Femme, vous êtes moi si j'étais femme là. Vous allez nino. Moi ça nani? 5e pinier réserve à vie. De vie. Première pinier nanga la Nzambe, deuxième Zambongo, troisième Zamwana, quatrième Zamama, 5e c'est la femme. So moi nango ya nzela nani? Nzela mwasi. Parce que comme ils sont 5e deni. Ça 5e parce que aza être moro boye. Oh, naza le seul mot on Nzamba pesa la définition mwasi. Si le doit bango. C'est là. Avant to que na définition mwasi. Yo mona yo na basi ko yo na terre. Bon, to sala kana biso na basi akoka c'est trop dire. Bon, et ça biso définition ya mwasi azanani. Femme azanani pour nani? Femme d'abord est un faible élément maudit dans le monde éternellement. Ah, Didias, my God des rêves. Femme azanani? Faible élément maudit dans le monde éternellement, c'est ça femme. Basala onini? Femme, moi si. Asala onini? Abomela mama. Paradis, moi si. Muto Salomon, moi si. Samson, moi si. Brice, moi si. Mobutu, moi si. Luambo, moi si. Eh, Bolu Mumbra. Moi si. Moi ça c'est la première ennemie au Nzamba sana bino biso mwana ba les moi si. Eh. Il tient ça mi gros todo, mambo yo zo luka.